Ingeta, la famille Bokota, Bokota, Bokota. Bokoto, la famille, dossier sur dossier, makambo sur makambo, affaire sur affaire, yakoinda nde yakoinda, yakobeba nde yakobeba, yakosala somo nde yakosala somo, na ndenge moko yakosakana teo. Grande est ma joie de vous retrouver encore cette soirée, surtout sur notre chaîne Étoile Inès TV. Salut chers Bouchou, salut chers abonnés, salut chers connaissances, salut surtout les amis de Étoile Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bien, super bien par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, yalelo toye lisusu bandeko nanga ka ndenge na yebisaka bino soki ya koloba ezali tokoya, soki ya koloba ezali te tokoya te, toyaka toujours soki toyebi ke ba dossier ezali, ba situation pe ba circonstance ezali, yango toyaka toujours et encore na lombangu nyonso. Lelo toye awa na makambo bandeko nanga concernant toujours et encore jibe piana, piana ya ba jibe, kande boyebi bandeko mosusu babengaka ye papa chéri, ba mosusu pe soki basiliki balobi ye aza papa Salvatore, aza papa chéri te, ba mosusu pe balobi yende président ya groupe ya BCBG bandeko nanga. Dossier awa ezali concernant Jibe Piana. Kande na yebisaka bino chez Étoile Inès TV, en tout cas tobetaka lisolo ya nyonso. Awa ezalaka teke non oyo tokobeta lisolo na yete po yende epai na biso yende azalaka te, epai na biso soki matière na yo ekoti soki ya yo kombo etangami. Donc cela veut dire que mama Étoiline akoya kopesa nteke, mama Étoiline akoya pe kosala na lise po ezalaka toujours musala nanga. À moins que soki naza occupé kande ezalaka ba jour mosusu omona ka boye matière ekoti naza na tante na komi ko telengana na osala nini, na okende wapi, na kozongela wapi, na kokutela wapi, mosusu ezalaka bongo. Mais la plupart de cas soki matière ekoti nalingaka toujours komi koti sape koya ko partager na bino na ndenge moko ya malamu. Voilà. Avant ya kokota na mozindo ya dossier ya Jibe Piana bandeko nanga ekozala penza bien na ya nanu ko sensibiliser bandeko na biso nyonso ya sika. En tout cas, si c'est la toute première fois ya kokota penza na chaîne abiso, chaîne moko kitoko, chaîne ya ba analyse somme, chaîne moko ya ba information pas possible. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et ko salabiso oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et pourquoi pas chaque seconde. Tokoso makasi. Bambote nanga na yemoko linda bukulu ya balinda. Bambote na madame Gracia Mpoi na pesi bambote na mama Lisi mpito ya balisi. Bambote nanga na mama chérie, mama d'amour, mama Eugénie Zemanga. Na pesi bambote na Franesse NM Franciel NM et pourquoi pas leur tonton international tonton Amos Kazadi. Et d'ailleurs lelo eza anniversaire ya tonton Amos Kazadi. Kande tolobaka toujours Étoile Inès TV na équipe mobimba toye penza ko souhaiter yo ba joyeux anniversaire bisika nyonso zali que Nzambe alola a continuer toujours ko pambola pe ko protéger yo. Many more years to go to come. Kande balobaka ngo na anglais. En tout cas Nzambe abakisela yo. Prière na biso eza que tomona osimba nzete o wana penza prière na biso. Bandeko mosusu bolandaka mama Étoiline yo pe soki eza anniversaire na yo dans 10 jours, soki eza anniversaire na yo sala mama Étoiline signe. Mon numéro est là, numéro manager na biso eza kuna tokoki pe ko bwakela yo Kande boyebi toye pe to souhaiter yo ba joyeux anniversaire na émission et ça la toujours kitoko. Voilà. Topesi bambote na moto suka madame Nazo Kazadi bisika nyonso azolandaka biso ka ndenge tolobaka na système pe na ndenge boko ya tokoso
Makasi, voilà. Dossier sur dossier, affaire sur affaire, makambo sur makambo, yako indisa nde yako indisa, yako bebisa nde yako bebisa, jibe mpiana ke pasa. Balobi mama Etoiline Ines TV yozala kaka mto makambo. Naza mto makambo ko, makambo soki ezali. Toutaki koyoka awa bandeko nanga démission surtout ya Dr Gilles Kibens. Nabandi ebela batu bayebi Dr Gilles Kibens. Gilles Kibens aza bongo cerveau moteur. Cerveau moteur ya groupe ya BCBG. Yé penza cerveau moteur. Donc ce que Robert a déjà lisolo ya groupe ya BCBG wana déjà bamona kanani Dr Gilles Kibens ye mutu bamonaka deja kuna ke awa indi awa baby awa eza ya kosala somo ke pasa démission na ye bande konanga to ye komona mwa mbutu ya makasi ebele ya batu ba ye ko sabola jibe mpiana bafani nyonso ya papa chéri bino boza awa boya kopesa nanu ba explication boza sir penza na mafinga oyo bazo finga jibe mpiana concernant démission ya Dr Gilles Kibens. Jibe mpiana penza a mérité ma finga te. Boya koyebisa biso nanu ba commentaire. Boya nanu la famille. Sans plus tarder na elibino porte-parole ya Jibe mpiana Roger Ngandu. Nabandi ebela batu toyebi Roger Ngandu ebela batu pe balandaka koloba ya Roger Ngandu. Donc soki information eza na groupe ya BCBG mutu ayaka koloba ko défendre ezalaka bongo Roger Ngandu. Donc soki Roger Ngandu aye koloba cela veut dire que information o ba pesi eza ya solo. Soki ye nano aye koloba te wana bolandela information yango nga na yebisaka bino toujours que nga avant ya kosala analyse na lingaka nanu porte-parole aya koloba. Pour ceux qui porte-parole aye directement to monaka président ya groupe ke ye mutu atindi porte-parole na ye aya koloba. Mais ceux qui porte-parole na ye te moyen nga na ya kondima ezati eza bongo. Sans plus tarder nazotie la bino makambo audio ya Roger Ngandu azalaki invité na karibu aux variétés epai ya madame Mami il est là. Tolanda bango nanu ndenge bazo solola ndenge azo pesa ba explication ndenge makamnyon sozo kendenga ya bino mama Etoiline Ines TV. Je m'excuse nazozonga moi sima pona komeka ko continuer moi analyse na biso kaka ndenge et sengeli tolanda et on se retrouve juste après. Dis bonjour à Roger Ngandu, bonjour à Sankara de Kunta, bonjour également à Piro, sur la calamité. Alors Roger Ngandu, je commence avec toi. La rumeur a circulé, l'information est passée. Gilles Kibens a démissionné du groupe BCBG de Jean Bedel Mpiana Chituka. Et toi, tu es la personne autorisée pour nous parler de ce qui se passe dans ce groupe. Donne-nous l'information. Est-ce vrai, cette démission? Ouais, je confirme. C'est depuis le vendredi que le professeur Gilles Kibens a adressé sa lettre de démission. C'est confirmé. Et les raisons, on peut les connaître après autant d'années qu'il dit Papa Chéri? Les raisons, nous ne connaissons pas. Donc, il est le seul à savoir les raisons qui lui ont poussé à démissionner. Ah, d'accord. Alors, la vie continue. La vie continue. Vous étiez à Colosie. Bonne chance, bien sûr que la séparation était toujours douloureuse. Donc, on a traversé des bons moments comme de contretemps. Mais bon, il a décidé ainsi, bonne chance à lui, quoi. Très bien. Alors, BCBG, Jibe Mpiana était à Colosie, Fashion Week. Il était à Brazzaville. Ah, Foutunyonga, vrai à Brazzaville. Et là, c'est dimanche. Il y a un rendez-vous de ce dimanche. Gabriel Kitende voudrait savoir si c'est bon. Nous remercions infiniment l'organisation du Fashion Week d'avoir pensé à nous. C'était super. On a presté à Colosie, à la résidence du président Gabriel Kitende qui était l'invité d'honneur. Et on a presté devant maman la gouverneure et plusieurs autorités et puis les invités venus de partout. C'était vraiment super. Nous avons regagné la capitale le jeudi soir et le vendredi matin, on était obligé de traverser pour Brazzaville pour honorer les contrats qu'on avait signés avec le producteur Olivier Dumou à Radinson. C'était
Le vendredi soir, c'était super. Un monde classe était au rendez-vous. Merci infiniment. Et là, nous avons regagné Kinshasa et je tiens à confirmer les rendez-vous de chaque dimanche au Pullman à l'atmosphère. Donc à partir des 19h, soyons à l'atmosphère du Pullman de Kinshasa et soyons vraiment ponctuels. Et du coup, je tiens à saluer encore une fois le président Gabriel Chitende. Chitende Gabriel. Tu l'as vu à c'est le dollar en version humaine. Très bien. Les sauveurs des âmes qui ont perdu espoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Roger. Merci à Doudou qui est là. 12-12 à Kolwezi. Alors, Werason, le phénomène Ngema Makanda Werason a été très fécond cette année. Il s'est produit à Didas Arena, à Didas Grand Paris et Couleur Café à Bruxelles. Aujourd'hui, les dimanches passés, il était au Millionnaire. Et bien, beaucoup apprécient et continuent à soutenir Werason. C'est le cas également de Tijo Tchangala, mais aussi à Théo Zambrota. On retrouve la prestation formidable, comme d'habitude, de Werason et son groupe Wingo Musica Maison Mère, l'heure de leur production le week-end passé au Millionnaire. Regardez, on revient juste après pour parler avec Sankara. Alfred, Mema Biso, Tokendi. Patrick Munyomo, honorable. Patrick Munyomo, honorable. Yaserare, honorable. Moninga ya Serge Kondo, honorable. Moninga Tobika Yubi, honorable. Patrick Munyomo, honorable.
dans ses deux parts uniques, eh bien, il a honoré l'artiste lors de cette prestation aux millionnaires. Sankara Dekuta, Deto Sola, Rolaka Chantal Azolanda. Ouais, en tout cas, bon dimanche, na Rolaka Chantal et puis Eric Longina, Dominique Litanda, Veti Jochangala. En tout cas, ouais, rason l'autorité morale ya ville pour Mutoyo, Azongisi Bilenga ville. Et puis, bozomona wana Patrick Mouniom honorable, mbongo bozomona wana ko panzata ba 400,000 et quelques, mambonga mapangwe ke. Donc, bata mbongo bazalaki wana ouais, rason roi de la forêt, a beti dégâts. Donc, ya mamile la tozo kende Togo. Pour raison le 18 to longwe toke Togo to beta le 20 to na contrat tellement belé et puis boyebika répétition mardi mercredi jeudi toujours na kata ki Pwanza British. En tout cas ouais raison le béton de la musique congolaise Mutoyo vraiment azo sala que musique ezala l'artiste international, bravo à lui. Et puis ma Sylvie Mampata toujours. En tout cas bon dimanche na Amadou Djabi et puis ya Théo Zambota, Tony Kankushiku et puis ya Papi Mbuya Mama Zozanies, Christian Mukutia balobi 16 euros. Sanité, Yateo Zambota toujours, et puis Boss Ibra, Balobi, Rex Meya, Nakata Versailles, Alphonse Mavuela, Merono Lubaki, et Odette Nzongo Yanda, et puis Balobi Staff, Atmosphère chez Guy Beko, Blandine Sotomayor, et puis Loïc Maïmona, Passia Mole, Yadidi Ginouani, et puis Didi Levisi Lunga. Werason, Tozokende Togo, merci à Mamile la Weroyo, Azosilate, Bilengeleki. Au secours! Alors, on est à la fin de l'émission. Il y a ce grand programme au niveau de Paris pour le 20 décembre, de 16h à 22h, avec l'église de la Montagne de la Restauration, qui organise une journée de louange et d'adoration avec la sœur Ketia Mpayele. Voilà, de retour, la famille, Kande Naïb Sarabino toujours et encore, Biloko Kitoko et Umilakate, Biloko Kitoko et Kenaranango Mbangu. Donc, Yango Bomona, Boutukolanda Awa, Roger Ngandou, ba explication à Utuko Pesa. Ba explication moko eza moins clair, hein? Je suis sûre et certaine que vous comprendre. Moi, Mungongo Kuna Ebimaki bien te. Kande Tolobaka toujours, Tosengaka toujours et encore que gouvernement Nabiso Ata de la Biso, chaîne Nabiso internationale, chaîne nationale, il y a RTNC Bandekonanga, chaîne Wana, R Mosusu, Boroki Kovanda Bota la ba match. Bandekonanga Bomonika télévision eke blanc. Signal des athées. Hein? Et ça la rapenza Sony, et ça chaîne moko nationale. Oyo normalement l'état congolais il faut alandela atalela. Touta tu komona pe ba bomaki journaliste moko ya RTNC. Pourquoi? Parce que à ça là qui na butu après ça qui information il y a 23h sikopo na kozonga ndako ba mituka ya RTNC et bandaki ezaki na ba pani. Alors azalaki obligé ya kozwa moto tango ye kozwa moto to yebite motar wana pe azalaki moyibi nde bakendaki na la fi ba betaki ye mabe ti ba memaye na hôpital c'était trop tard et la fille akufaki wana nyonso normalement eza makambo moko oyo l'état il faut veiller chaîne ya to ya RTNC eza penza nini moko ya munene makasi na mboka na biso. Donc eza teke eloko moko kande tozana ba mwa ba YouTube mutu azana mwa 5,000 abonnés 10,000 abonnés eza bongo te mais wana eza chaîne moko nationale ou batu nyonso de partout dans le monde balandaka. Alors to senga penza na l'état atalela eloko wana ekosala bientôt mona ka déjà na ba pays mosusu bazalaka na ba chaîne na bango o mona chaîne penza ezo pesa qualité ozotala ba journaliste boye baza ba journaliste moko ya nzalate donc journaliste penza chala kana chaîne wana ozo sentir penza que non awande place mbongo e bimaka po ba riskaka pe ba vi na bango eza bongo. Voilà. Tokota na dossier ya Jubin Piana, tokota na makambo Roger Ngandou auti koloba concernant sortie, concernant démission surtout et encore il y a docteur Gilles Kibens Kande na lobaki lobi la famille biso ba congolais tellement que tolingaka na biso critique biso ba congolais tellement que tolingaka na biso ka mabe ekomelaka baninga eza pasi. Na pesa bino ba explication docteur Jules Kibens na groupe ya BCBG a sali plus de 20 ans. Azaki kana groupe ya BCBG ajo travailla kaka na Jibin Piana.
soki kande bo loba kande bo finga jibe mpiana ke non jibe mpiana futaka bato te yango wana Jules Kibens abimi kuna, c'est faux et archi faux. Po soki jibe mpiana abandaki kofuta bato te, soyons honnêtes et sincères. Docteur Jules Kibens alingaki avanda te epai ya jibe mpiana, alingaki alongwa kala. Mais soki ti lelo oyo Docteur Kibens azalaka kaka epai ya jibe mpiana, cela veut dire que azwaka bambongo ya malunga, afutamaka bambongo penza ya malunga. Po soki babande ofuta ye bambongo ya malunga te, mais lelo oyo tolingaki toloba makambo mosusu. Depuis kala alingaki alongwa, alingaki asala kuna 20 ans te. Est-ce que depuis que mokili banda bosi bomona na jour moko te ke non yango wana musicien ya jibe mpiana ndenge tozoloba bongo tozoloba boye alongwe epa ya jibe mpiana, ba musicien ya jibe mpiana batikala kolongwa te, bazalaka toujours. Ba oto omona bazolongwa eza ba o bazokufa, mais ba o bakufa te balongwaka te, bazalaka toujours et encore epa ya jibe mpiana, bazalaka toujours batravaillaka pe toujours epa ya jibe mpiana. Ce qui est bien. Kovanda na batu ezalaka facile te, hein? Surtout yonde président na bango yonde futaka bango batu batongaka yo, surtout communauté congolaise. Eza communauté moko batu balingaka kotonga na basi na mibali batongaka. Communauté congolaise eza communauté moko, donc soki okuti mibali bavandi 4 oyebi déjà ke yo mwasi tango koleka wana bakotonga yo bakosilisa yo. Siko imagine na mboka neti ya Congo na biso place ya matongi, mais ovandi na mutu na groupe na yo pendant 20 ans, mais je dis même piana za mutu ko féliciter. Combien ya batu bavanda na ba groupe awa bakokisa ta 56 ans te. Lelo bomonaka topesaka exemple ya Koffi Olomide na Fally kolongwa ka ya kolongwa ya Fally po lelo bomonaka Iran Irak, bomonaka bitumba na bitumba, bomona kolongwa ya Ferregola na kati epai ya Werason, bino moko bomonaka ezalaka toujours kobunda matakita. Mais quand même soki jibe mpiana lelo Docteur Jules Kibens aye kolongwa après bambula boni, après ba année combien aye kolongwa. Donc kolongwa na ye tokoki koloba te keza kolongwa moko oyo biso ifoto ya kosalela ngo ba chantage, oyo biso to ya kosalela ngo ba émission. Kolongwa na ye eza kolongwa moko eza symbolique, eza kolongwa moko ya respect. Asali na groupe Songolo Pakata pendant 20 ans, pendant plus, pas même 20 ans seulement, plus de 20 ans. Ti lelo oyo ye kolongwa ye ko démissionner. Et puis si vous regardez l'âge ya papa ya Docteur Jules Kibens, vous allez comprendre que papa wana si akoli. Ezala ba makambo mosusu tosala katango toza ba jeune ozosala gérance ya makambo omati okiti okei kotoyo zongi kotoyo, oui. Mais ezana ba makambo mosusu oyo oyebi ke âge oyo eko permettre nga lisusu te. Même na mutu na yo moko par ta façon de raisonner, de réfléchir, ozo sentir que ezana ba surménage moko boy Songolo Pakata. Alors pour na ko se maîtriser, ko se maintenir aussi, vaut mieux ba makambo mosusu okataka. Yango bomona epa ya mundele na compagnie nyonso ya mundele normalement à l'âge déjà de 66 ans. Soki mutoko kisi 66 ans na compagnie na ye asalaka lisusu te. Ezaka na Congo na biso nde kokuta papa ya 75 ye wana azo sala. Kande na pesa ki bino exemple lobby ya Lambert Mende. Lambert Mende asi akoli. Mais bomona ye ka sima ya président azo luka musala mena âge ya Lambert wana eza âge akende ko vanda na ba retraite. Eza âge moko ye Lambert Mende akende ko vanda na ba hospice de vieillard. Eza lisusu âge te ke non aluka poste. Mais tellement Congo na biso batu balingaka mbongo ata mutu azo kufa omona mutu azo bunda pona kokata motema azo kanisa musala tango na kokufa ya awa siko bakotia mutu mosusu na musala. Tellement Congo na biso ezaka bongo ezaka pasi, hein. Makambo moko asoni, makambo moko ya kosalela ba analyste yango bozu ya kaka jibe mpiana ye wana batu bakomi kolongwa botika jibe mpiana vanda, botika papa chéri à vanda s'il vous plaît.
bino ba congolais toyebi bino bozalaka kaka bato moko bolingaka kaka makambo ata soki bato balingi baloba te bino bokolingaka boya na ya bino asalaki kutu amataki kutu akitaki congolais azaka mutu moko ya badossier oyo natikala komona te bokoki kotika bato te keno bato mpe bavanda basalaka mpe makambo mosusu bino bokotika bacongolais te bokotika te na place dossier eza te bino bokoluka kaka tomemela bango makambo tomemela bango ngambo basentir bayoka basentir bamona papa Jules Cuvens a travaillé bambula ebele donc si aye kodémissionner lelo oyo alembi mutu mpe epema ke azalaka ntango baobenga ye moteur donc ye mutu abandaki kogere bamakambo ebele mais alembi ko amoni peke mutu ezosala lisusu te ole aya kobetisa bato mabaku aya kosimbisa bato batushe malamu na démissionner na nga na ndenge moko kitoko eza bongo. Grand merci na oyo nyonso balandaki biso du début jusqu'à la fin kande na yebisaka bino biloko kitoko eumelaka te biloko kitoko ekendaka toujours mbangu soki otielaki nga j'aime te c'est le moment sala otiela nga j'aime soki okomantaki na yo te komante awa bakomantaka okota na chaîne na biso komante koya kofinga awa te naboyaka na nga mafinga s'il vous plaît parce que nga depuis na banda émission na finga mutu te mais na sali analyse selon analyse kaka ndenge esengeli. Bye bye et à la prochaine.